Luka mokapo ya 24. Na ntongo penza, sima ya mokolo ya kopema, basi bakendeki na simetiele, pe bamemaki mafuta basangisi na malasi oyo babongisaki. Bamoni ete libanga oyo ezalaki kozipa libulu elongwe. Bakoti, kasi bamoni nzoto ya mokonzi te. Bazalaki lisusu na mayele ya koloba te pona makambo oyo. Bongo kaka na ntango wana bato mibale batelemi penepene na bango, balati bilamba ezali kongenga. Awa bazalaki kobanga pe bati bilongi na se, bato wana balobi, pona nini bozali koluka na kati ya bato bakufa moto oyo azali na bomoi? Azali awa te, asi asekui. Bokanisa maloba alobaki na bino tango azalaki nanu na Galilea. Basengeli kopesa mwana ya moto na maboko ya bato ya masumu. Bakobaka ye na ekuruse pe akosekwa sima ya mikolo misato. Bongo bakanisi maloba ya Yesu. Batiki simetiele mpe bakei koloba nyonso wana na bayekoli 11 pe na baoyo nyonso bazalaki kuna. Ezalaki Maria ya Magdala, Yohana mpe Maria mama ya Zaki. Pe basi mosusu oyo bazalaki na bango balobaki na bantoma kaka ndenge moko. Nzoka nde bantoma bakanisaki ete makambo basi balobaki ezalaki na ntina te, yango wana bandimaki te. Kasi Pierre atelemi mpe akei mbango na simetiele, agunzami na se kasi amoni bobele bilamba ya mike ya mpembe. Na nsima zongi na ndako na ye mpe akamwe mingi pona makambo oyo elekaki. Kaka na mokolo yango, bato mibale na kati na bango bakendeki na mboka moko kombo Emausi. Longwa Yerusalemi te Emausi ezali soki na bakilometele 11. Bazalaki kosolola makambo nyonso oyo elekaki. Awa bazalaki kosolola mpe kotia na ntembe, ye moko Yesu aye penepene mpe abandi kokende nzela moko na bango. Bamonaki ye kasi bayebaki ye te. Yesu atuni bango, likambo nini bozali kotia na ntembe na nzela? Bongo bango batelemi, bazalaki na mawa. Moko na bango, kombo na ye Kleopasi, alobi na ye, na kati ya bato nyonso ya Yerusalemi, bobele yo moto oyebi te makambo elekaki na mikolo oyo? Ye atuni bango, makambo nini? Bango bazongiseli ye, makambo oyo eyelaki Yesu ya Nazareti. Ye azalaki mosakoli pe amonanaki lokola moto ya makasi na miso ya Nzambe pe na miso ya bato po na misala pe maloba na ye. Bakonzi na biso ya banganga Nzambe pe bakolo na biso bapesi ye na maboko ya bato mabe po bakatela ye etumbu ya liwa pe babomisi ye na ekuruze. Kasi biso totiaki mitema te, ye azalaki moto oyo akobikisa Israel. Lisusu lelo ekomi mikolo misato banda makambo wana elekaki. Ya solo, basi mosusu oyo bazalaki na biso, bakamwisaki biso. Bakendeki na simetiele na ntongo penza, kasi bamonaki nzoto na ye te. Bazongi mpe balobeli biso te, bamonaki ba angelu oyo balobaki te, Yesu azali na bomoi. Baninga na biso mosusu bakendeki na simetiele, pe bamonaki makambo nyonso lokola basi balobelaki bango. Kasi Yesu bamonaki ye te. Bongo Yesu alobi na bango, bino bato bozanga mayele. Bondimaka noki te makambo nyonso basakoli ya Nzambe balobaki. Mesia asengelaki komona mpasi ndenge wana mpona kozwa lokumu na ye. Ezali boye te. Na nsima limboli bango makambo bakomaki mpona ye na mikanda nyonso ya Nzambe, banda na mikanda ya Moïse te na oyo ya basakoli nyonso. Awa bakomi penepene na mboka oyo bazalaki kokende, Yesu asali lokola azali kokende mosika, kasi bango babondeli ye. Lala awa na biso, mpokwa esi ekomi, butu elingi eya. Bongo ye akoti na ndako mpona kolala epai na bango. Afandi na mesa esika moko na bango, akamati limpa atondi Nzambe. Na nsima katikati yango mpe apesi bango. Bongo miso na bango efungwani pe baye koyeba ye lisusu. Kasi alimwe na miso na bango. Batunani,
Tango azalaki kosolola na biso na nzela mpe kolimbola makambo oyo ekomama na mikanda ya Nzambe, mitema na biso etondaki na esengo. Ezali boye te? Kaka na tango wana batelemi mpe bazongi na Yeruzalemi, bakuti bayekoli zomi na moko basangani na baninga na bango. Bango balobi: ya solo mokonzi ya sekwi abimelaki Simoni. Bongo bayekoli mibale bayebisi bango makambo elekaki na nzela mpe ndenge nini bayebaki lisusu Yesu ntango akataki mampa. Awa bazalaki kaka koloba makambo wana, ye moko Yesu aye kotelema na kati na bango mpe alobi: boboto ezala na bino. Bango babangi mpe bayoki nsomo mpo bakanisaki ete bamoni elima. Kasi Yesu alobi na bango: Mpona nini bozali mitema likolo? Mpe mpona nini bozali kotia ntembe? Botala maboko mpe makolo na ngai. Ezali ngai mpenza. Bosimba ngai mpe botala. Mpo elima ezali na mosuni to mokuwa te. Kasi bomoni ete ngai nazali na yango. Awa alobi boye alakisi bango maboko mpe makolo. Bakokaki kondima na eno te, pamba te bazalaki kokamwa mpo na esengo. Yesu atuni bango: bozali na eloko ya kolia awa? Bapesi ye ndambo ya mbisi ya kokalinga. Akamati yango mpe alei na miso na bango. Na nsima alobi na bango: oyo ezali maloba nalobaki na bino ntango nazalaki na eno na bino. Makambo nyonso ekomama mpona ngai na mibeko ya Moyize na mikanda ya basakoli ya Nzambe mpe na banzembo esengeli kosalama. Bongo apesi bango mayele ya koyeba ndimbola ya mikanda ya Nzambe. Pe alobi na bango: ekomama boye, Mesia asengeli komona mpasi, bongo akosekwa na nsima ya mikolo misato. Basengeli koteya bikolo nyonso na nkombo na ye banda na Yeruzalemi, mpe bakobenga bato babongola mitema mpona kozwa bolimbisi ya masumu. Bino bozali batemo ya makambo oyo. Ngai moko na kotindela bino likabo oyo tata na ngai alakaki. Kasi bosengeli kofanda na mboka Yeruzalemi te ntango nguya ya Nzambe ekokitela bino. Na nsima Yesu amemi bango te penepene na Betania. Atomboli maboko likolo mpe abenisi bango. Awa azalaki kobenisa bango, akabwani na bango mpe Nzambe atomboli ye na likolo. Bango basambeli ye mpe bazongi na Yeruzalemi. Batondi na esengo mingi. Pe mikolo nyonso bazalaki kokumisa Nzambe na kati ya ndako ya Nzambe.